ngana chawa video yo. Ndenge maktabu agaza yo kona ete si déjà botala. Pia wa mabebelo lo ba osesisa. Bozo kango. Oye lobi awa wako matante ozapela mwa tizela na poto. Neti yo kela na presse wa potani. Yo ne opotani. Yo kutunenda yo tilelo yo ba marque sabu otikali okomi ko sala. Domaine na yo sala ni. Na yo bandato yeba yo ni bureau osala ni na domaine na yo. Ozo sala siko pa Luis osala ni na domaine na yo. Osala lo hotel. Papa yo nde mtosa batu soni po ngai na media na sala ebele lelo koma osala makambo wana na media po biso mtosala yo sala rien mutasala ebele za di londole attention yo sala rien na sport yo kombo na yo sala rien te na sport kutokolo bate ponga na zana bana baza ba champion osala kombo te chura ozana na bitumba oyo ezali référence te il faut fande na poto soki lelo ozosala ozana formation te ozosala pa Luis Manzamba futa ko 200 euros n'importe quoi oloba ba bêtise wana batu ba mataka te po baloba ba bêtise na lobby tura futa moto ye lobi awa wana eloko oloba te na poto na yina osala batu ke tu n'as pas un mot à dire oza moto asika na poto mokoma koloba lokwa motu moko akala ebi eloko ebi te wana mutu na ngai me mo akoma obunga ekoma lokwa neti aza na mo adire na poto wana mote mwana marque tabo lia mbongo ngam na tidela mbongo majabo lia kaka kuna corruption alia mbongo ya corruption komba ezaka a bloqué batu boya bo pese mbongo biso pesa mbongo na ma voice na ye bandengo bimana mo 7 ngam na pesa yo voice ngam ta pesa mbongo na ma voice majabo atindela mbongo zela osala ese na komba ozaki muta corruption aza muta corruption na komba ndi aza wana bato bayeba yango na komba na ya bana osala abundaka soki akangi conseil nga na bengaka bango tofuti bango po atika na ba voice na ye akosaka bato ndi aza wana na ba voice na ye abandi ofinga majabu na internet nezaka bo abandi atake bino soki atake bino boye ale bobengi ye chura yaneli boma moto toyeli la wana yela $5,000 na marque akapesa $5,000 kosala bato etu chura ye poto lobi awo ana momo ko oloba teke o akanga concert o asala boy azana mote na mboko oyo mais bato bapesaka ye importance comme si azala mo na mboko ana mote ye lobi muta omoni ngo amanka wera nde bayelaka ye omoni o concert awera ebeta te bamanke nde bayelaka omonaka bougaka lisusu abougaka te Bon, vidéo yango na yango la semno yango wana quoi. S'il te plaît, coach. Bienvenue à vous tous. Oui. Partagez biso vidéo, biso tout, warrior tout, partagez biso vidéo, pardon. Bonjour, bonsoir la famille. Bonjour, bonsoir. Yamba nanga liboso na mata. Liboso ya mama. Soko ngoma omati foloba ke mama yi. Biso to pesa parole en premier. Voilà. Ok, mama yi. Ok. Ouais. Bon. Elonga elingina lobaka ke. Potu nakana no buke chute. Eloko nini kangisa ye munoko afinga lisusu te ke fali mwasi ya Macron atanga komba fali boy afinga ye vraiment botuna kete bokecho oya fingela biso fali depuis 2021 mais après yo arena bokecho tanga ya kolela alela pambate botuna ya lalaka wapi azalaka wapi pona nini afinga ka lisusu fali tatanga vraiment kombo na ya kotsa Macron na kati botuna ye nanu alalaka nanu wapi fale aya alongwa nanu na yo arena aketi na Bruxelles
abeti liboso ndako Bokecho. Bokecho bimata lo bapoani. Ba combattant bazaka na France. Botuna bango. Ba mona na te kaka mi balobe misato bazakati na to ba mona na kwen moko be bango nyoso bazaka ba tête. Ba mona na katendenge nini mukolo ya le 23 après le 23 novembre 2023. Botuna wana bango. Est-ce que ba kasu ko tanga penda komba fali bazo finga ye penza bazo kena bon ba combattant ba yeba na pa ba mbolombolo. Bokecho so aza mobali azonga lisu na cimetière. Azonga lisusu na cimetière atanga komba fali acha nini acha elongi na ye abelela Macron. Bongo totala ye. Tolongwe wana. Batu oyo bazolo bakaka Alexa Fingi. O Alexa po amimie na poto yango azo finga. Bokecho avant concert ya Yo Arena akenda kola ela fali na cimetière. Alexis pa kenda kola ele na cimetière. Bolole wana bilamba vert soit déjà kacher. Ye wana pa kenda ape kola la pona na cimetière beta ezongela ye. Mais Alexis wana zwaka na visite fallait prometa ka ite ka ya poto. Tanga kenda kola lela nani Bokecho na cimetière kuna soki na place ni na ona Kinshasa. Ba pesa bango te. Et puis bango nyonso wana bozo finga bango po fallait memi bango balobaka depuis kin balobela rafali. Alexis wana série moka kimaka na ndaka ba parents na e. Ezalaka ba série ya nini après ba stade de martyr ou bien na masamba débat. O banyangala kata nto bandi ko finga. Alexis ya réplica. Azongi sela Koffi Olomide. Batune ba komo lukai. Azongi sela baba nanyo babochwanye. Bayo ko lukai. Donc Alexis on kande poto muteye sali. Wa kutu nan promesse ya poto ezate. Donc bango ba mesani ba fingaka fali biso tozongi sakate ba fingaka fali obocha na se biso tozana biloko babandi biso na 2025 ya ba fingi fali esimbite bazongi su makambo okotsa famille na ye batu ya Koffi ba ka kofinga fali bapanda depuis na kin ba finga ka fali te ba fingi mwasi na ye na kombo na ye ba fingi fali na kona eza bano to mona ka bango na Koffi toki tozala nanu clair. Il faut totanga kombo. Landa ko ya fingi nana na kati ya bilambati libanda. Wario ni na fanda zwa mwasa fera tandi ya finga ye. Sindi so ito fingi to ko makutu musika te. Mais sindi wana kaka babuchwane ba ote ko finga ye na kisita nae. Nanya lobaki. Batu balamuka te? Ti o esenga ke Koffi Olomide a ko senga pardon abenga Ambisi non. A okati sapo akende na ngambo mususu. A on nage très bien. Ouais. C'est nous à ma casse, hein? Donc, si on comprend bien, on va continuer là. Donc, Maître Gims, azali bongo baleine. Oui. To ba bimise ba tiende na eso beto na zamba moko a ume la te akatani. A okatana. Mais koi so boche ba na zamba to na mukilpa ba bazali to na mai ako nage na ya obundane pour akobundana na na mke na ye. A survivre très bien. La preuve en est totale à documentaire à au monde baleine babenga ngoko échoué quoi a échoué na plage akangami wana zo kozonga na mai te il faut batu baya batindika batindike bazongise na mai yo so mona ko akimi na abungi na zamba bimi na mokili batu bakomo tindike po bazongise na zamba nzambe na ngai bio bolinga ya panelo te boya ko apprendre. Merci beaucoup, papa. Continuez, papa. Joyeux anniversaire. En tout cas, Bandeko, les anniversaires, c'est aussi un frère autopartageur. Moi, Bakado, ça va bien. Bokabelaye, les anniversaires. Mais bon, enseigner, la kanyango, la jus, la tigal nango, ko sengilanga droit d'auteur te. Non, t'inquiète. Merci beaucoup. Donc, continuez là. Donc, ils ont avantagé Gims, c'est quoi? Ils ont bénéficié de la langue française et de la politique culturelle de la France. Je m'explique encore. La France a un pouvoir d'achat, mais si vous voulez en Afrique. Il y a musique. Donc, Gims soga bimisi nzembo bako télécharger banini tango bazobeta banzembo na ye ezokotisa la mbongo. Contraire à biso na Congo, po nzembo artiste beta na radio yende mutu azofuta lisusu radio. Donc, soto jusqu'au au Congo, que notre tient na même niveau politique culturel nango ezandenge moko na France. Ba avantage oyo ba Gims bazana ngo awa yango pe ba fali banani bazana en Afrique. Je pense que toko envier ba artiste français atteindre eloko moko te.
Vous imaginez Mboka lokola Congo, la terre de la rumba, de la musique, où ils ont inspiré les pays en Afrique, c'est le Congo. Tozatana salle historique, mon côté, où les artistes vont se produire. C'est la honte. Ce que Monto a bondi le rôle a fallu à comme un niveau où il y a comme wana. Boya ko comparer na Gims. Monto a yekoli ko nager na océan, na monto a yekoli ko nager na piscine. Bo comparer bango, mais jamais. Ou a yekoli na océan ko tu yende grand maître nageur. Pour ba fallu malgré ba difficulté, ba koko sonyo so ba kutani nango lelo azo beta Stade de France. Donc ozala gaulois, ozala nani, je pense que Fali na minute a comme le la léopard. Ato lingano foot te, mais ceux qui léopard ezo beta pour na lokumba mboka yo folata mayo fo kumisa mboka na yo. Donc même si o linga Fali te, mettons ozo mona bisika oya zalaki na place a komi fo pete la muninga maboko. Donc na minute na ebita bino na ba fête bosi boyoka mutu mo asengi nzembo a Gims na mariage ou anniversaire je sais pas quoi. Jamais mais fallait agobeta. Donc comparaison à Gims c'est juste qu'avantage na azana peut-être ba diamant, ba disque diamant, ba platine tout ça c'est la France. Est-ce que Gims a gagné un trophée ni na Congo? Mais fallait avoir disque d'or awa certifié awa. Donc fallait na territoire à Gims azobeta mais Gims a kena na territoire a Fali wana siko bon to comparer bango siko. Et l'autre question quand il n'a loba. Tant l'équipe nationale ils ont kendo beta match, compétition, coupe du monde, je sais pas quoi. Bayembela bango nzembo que notre gagner biso ba champion avant compétition et si là, to une fois ceux qui ba gagner nde ba yembela bango nzembo. Je pense que ça la ceux qui ba gagner coupe nde ba yembeli bango nzembo. Que notre ba champion to gagné tout. Mais ce que moni tata moko boy avant événement aka koti na studio ayemba hippodrome soki hippopotame mais suka na ngwa beti na epeki bon mona te que non mutana comme na ba problème ko bandaka ka koma olia misuni na ebite so na kalaza olia mikuwa depuis ka koma olia misuni na ebite so gazaki herbivore avant, tant qu'on comme carnivore, maïe l'union se kenda. Donc, moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tous les Congolais, il faut valoriser et loko oyo tozanango na minute oyo c'est Fali Ipupa. Entre temps, il y avait Kofi, Wera, Jibe tout. Kofi a mis bengaka suivre les guides, Mutaboya Kazati. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est Koyo. Le guide na minute est comme le guide Koutouté. Fallait azo l'accenzela mais azo salanzela. Parce qu'il y a une différence entre le guide na moto azo salanzela. Donc fallait ce que azana niveau à guide ita aleka ba niveau ana a comme ce que moto azo salanzela pour bino boya. Alaxi bino ba arena, ba Stade de France tout machin. Donc aujourd'hui Fali c'est une fierté de toute l'Afrique, de tout un continent. Il faut bisogno surtout à la nasimanaye pour tout landa Fali. Aux à la gaulois aux anani. C'est comme un cambo baturambo mawana ba camionnette c'est comme le corbeau et le renard. Tout landa bangote. Nous avons le fromage aux Fali Ipupa. Surtout lundi tout côté na ba divagation tout machin. Toya au fongola monoko et bango ba renard ba profiter na fromage ou tozanango aux plus précieux. Donc na mokilio yo il y a une bonne monnaie et le reste, fausse monnaie peut être ébélé. Mais ce que le but dans le monde entier, pour ça la différence entre la vraie monnaie et la fausse monnaie, ça va dépendre du temps. Le plus important, il y a une vraie monnaie et la une fois que dès que tu vas te retrouver devant un faux billet, on reconnaît en haut facilement. Donc la vraie monnaie actuellement est Fali Ipupa. Donc on y se barouille la biso ba makelele ezaka ba fausse monnaie ba lingba di service. Tant on fallait atchaki date moko au Stade de France ba fongola ki munoko ya na kuta zo betango 3 balobaki. Tant au deuxième yé bazo zanga siko ba argument ba komo lukasiko ba induire biso na potopoto. To meka ko bundana ngulu te. Ngulu sozo bundanya au memo na potopoto. E wana terrain na
au glisser, à olongayo, au comme au soto tout et tout machin. Mais il faut apprendre ce que au bassin diwana que la plus belle parure d'une personne, c'est le silence. Et si ce qu'ils ont à dire n'est pas plus beau que le silence, alors qu'ils se taisent et à jamais. Bisso rendez-vous kaka le 2 et le 3 dans Stade de France point barre. Merci. Merci. 8 janvier, Sabino, Shenzumo, tous les jours, ils allaient à Kukanate. Neko. Zumundi Sangai na rappelé na bateau le 8 janvier, type K, dans le Bisso Bakoufara. Oui, j'appelle date moko historique, merci de le rappeler. C'est gentil. Avec Boyarana type K. Très bien. Voilà. Ndeko arrobase BNS l'imitation na bengo kombo bienté. Yamwana papa problème te nzungu. Kitoko. Tozo ga yo papa langai. Bonjour d'abord à toute la famille. Au toza na kati ya panel tozo partager ba idée. Nga bande ko na ma panel depuis fungamaki. Déjà na nga tout moment so na nga na musala na tia écouter na nga na olobate mais nazo landa na parce que ça parmi panel o bato mayele. Toya pour no finga te, toya pour no partager ba idée ko sala que no to me ya ko développer ba mémoire na biso. Ya ba sa mayele pe na mbutali critique pe art. Ngai ela liboso avana kota na ma détail mususu na ko loba na kota na makamno ya Gims na fali papa ya niveau oyo ya biso ba congolais o to linga to komisa to linga to kitisa o ya biso peut-être wa sala fia pona ya Congo ngana linga sa mingi débat na ngana kota na Google koto mundele abisa mamunyo surtout na réalité na pas to ça ba débat o eza ba débat moko ya balabala mundela bimaso na Google côté que ce ba résultat positif. Hier, na kota ki na Google, na zana mina mo bukuta za awa ya zali ivoirien. To kota na Google, to tali pa nani Gims na France. Azali parmi Aza troisième artiste parmi les meilleurs artistes français. Gims Aza troisième na catégorie parce que batia bon parmi catégorie na catégorie. Catégorie ya Gims Aza na troisième parmi les meilleurs artistes français, dans la catégorie, il y a âge. Azé écouté na bana, il y a 18 ans jusqu'à 24 ans. Niveau, il y a catégorie, il y a Gims na 4, il y a France. Azalé écouté na âge à 18 ans jusqu'à 24 ans. Aza parmi les troisièmes, pas la troisième. Les meilleurs na Bango Liboso Stromae, il y a troisième. Aza écouté na bana 18 ans jusqu'à 24 ans. Tokoti, parmi les meilleurs artistes européens, Tobeti Gims Abimagité. Abimagité. Toske na Fali. Toke na Fali na parmi les meilleurs artistes africains. Gims est bien troisième. Il y a le Bosso Bataki Wizkid, Batie Bouna Bon, Fali troisième. Après Bataki Davido, Batie na Ndekonabiso à Tanzania ni Diamond. Bameka 5 ans en Afrique. De côté en Afrique francophonie fana bini premier. En Afrique francophonie bini premier. En Afrique mobimba bini troisième. Et dans la tête c'est un comprend le niveau il fallait ça par rapport à Gims. Déjà Gims awa parce que bina filé si voilà président na biso. Gims na niveau ya France, biso na niveau ya Congo parce que tobo ça na te bina filé à Kangaki Congo pendant 2019 jusqu'à 2023. Na niveau ya bana pendant 18 ans ti même sous coûte bina fila ko mettre na 30 ans a binisa ki pe bato ayoka maki makasi ma ndinga Congo. Donc son on check Gims na France niveau na ye na on niveau ya bina fila ndinga kin. Ah na bi que ben jiri ça la dessus un jibo c'est na retrait pour na combat ya président bina fila. Te toujours tant que au finité au cosité le kutana au fingam des arabiens te toujours continuer. Merci beaucoup. Donc, ils mettent Gims dans le niveau de France. Ils écouté, na âge de 18 ans jusqu'à 24 ans. Voilà, on a Google. Bande ko baza, on a dit que Google a contacté, ok, va côté pendant le baboy. Bina filé 2019 à 2023, à Binisaki Congo, Kangai Congo, na âge de 18 ans, matin jusqu'à 30 ans.
Donc déjà na ndenge ya Gims na kata français wa totie na ndenge ya Congo totie président bina filé. Donc cela veut dire pour nanga calcul non est basé sur quoi non est basé par rapport ya bato ba ki non toti ko tia fali na niveau ya maître Gims. Oui, non. Quand tu dis que bina filé na Gims na ndenga Kishasa au calculer ndeni pour te comprendre. Tu as calculé par rapport ya ndenge écoute parce que na France na bête na France parmi Gims parmi meilleurs artistes français. Babisera ba catégorie. Oui. Je crois que Congo, babisera que en tout cas na Congo na beta quitté mais pourquoi na tie président bina filé parce que ngala zaki na Congo na 2019 ta babisé premier album na ye niveau kanga ki même na ba na moto même na ba taxi a beta ki makasa yo kanaki jusqu'à 2020. Mais sondage ya yo moko ezali sondage ya République Mobimbaté Ndeonanga. Oui, ngai voilà, c'est là. Donc ils appellent Lengi. Bon, voilà ça c'est longa. Ils appellent Lengi parce que là c'est là où on a la place publique Ndeonanga. Voilà, c'est ça. Donc ça qui na ina me ko. C'est na ina yo kango pena pa no mo qu'ils appellent Lengi. Bon, ils appellent Lengi c'est longa ndenge na cette analyse là. Ah, merci. Voilà. Donc what is ali na kota ke mbadano wana pona komeka ko faire comprendre bandeko poto tika longo to tika nié que non fallait à la niveau ya Gims te yamo ina pesa kana pesa ki moi ba exemple na par rapport à na kota ki na Google na contrôler ki mais est-ce que le moment na koloba exemple na ya ndeko na biso Alexis Wet to tika condamner fali que fali ya memi ba na poto bo finga non papa na nzungu ndena zaboye ngala zaki na kuma fana Europe nedi par rapport à citation auto les canons na Congo o ya tamu so kabelo ataka 1000 francs sengebe merci de bande kona merci atako to mutape so na visa ko tuté mais muto ka le musu ka déjà so za problème aya ka mo difanda bimisi ko soutenir yo so ko yoki ko to ba finga ye to ko to ba liga ba boma ye oze akuto benge to ni so ka yo so ki makambo ele ka ya ye bien oyamba mo direct o réagit na niveau ko réagit et tant que fan na ye to tant que muto ebi ki muto na sunganga so lui azate peut-être lisugi na ye pa nanga eza sute voilà veneza lolenge ya biso ba congolais bina to réagit ça bon au soli donc Alexis wataza mutu oyo lem so tunia Alexis wet yo so na mo so na fali combien de fois ba na solanete leso ni ma fali azana ngoti mais le quoi ça muto kaka fali nde mutabim ablongola vraiment na Congo apesa visa comme c'est na poto awa soka yoki kaka mutu mo azofinga fali même nga aliambo nga fali te mais naka fana fali koto bo finga fali mutema nangi sala passe makasi siko boni mutu makazwa na visa ya fali aya poto awa pour nga fala yebinga te mais so bo fingi na kapasi siko mutu mazwa visa ya fali billet ya fali mambuto ayati mboka oyo aoki bo finga fali esa ko fanda kima kama maboko tolongwa na okuto Alexis Wet kino fali me makia yaki poto so nga nazada na poto ampema na fali te na ko le kapena na mutafingi fali na be mutu mabe esa to kula ne fali mutana na poto non totika Alexis Wet kima za Congo le quoi tous les Congolais tolinga te le quoi biso to ya poto liboso ba la sima biso to mona ba onzie kino to ba le kima si ba kino yo to so non poto za mutu mo te poto za mboka oyo ya nzambe eza ya ba français so ba français ba bibiso c'est que biso to ko même catégorie to ko menacer baninga ki non yo to ko boma to solo boye non papa na biso junana azali comme congolais surtout ce que to tchelo quoi que Alexis Wet na ba fingi junana parti ya Congo ba combattant ba na Alexis Wet na kata Congo ba boma non to ko sa bilo kwa to le so to quoi chantage ki non ngala za mona poto yondo ye boso fingi bo na ko boma non azali libre azali congolais Asa libre, surtout à mboka oya démocratique de quoi France. Asa libre, toi tu vas menacer wana fala za problème mon côté. Fali dans mon côté bisika mon ata ni bureau ya fali, ata petit ya fali ya quartier mon côté que non, yé petit ya fali ya quartier leki afinga papa junana to akoza ta mambu ya fali na Gims. Même sous débat oyebo fali, ayebi ya moté ata ku kazo to pe kate parce que fali na da juba sola la bango très bien.
Même si Gims est mort, il a fallu pour qu'il fallait mettre la défense. À Monique, devant non de fallait passer un parler la défense, car na autre on a micro na longoli yango et si qu'on entend à mis sur la défense à double stade de France. Même si yango Gims ça me qui côté ça va dire rien à fallu. Après na si malango fallait na pas na Gims cité, normalement quand il fallait finir Gims cité, à Chrétien Gims cité, à ça la Gims c'est le côté. Ndeni to kobake notre no finga que non fallait to côté concert na yé pour battre ba finga Gims. Et un instant, c'était fallait mettre un conseil na poto a te que non aye yemoko producteur non fallait mettre un conseil na ba producteur oyo ba ça la production ba grand artiste du monde oyo ba futa ka bempo na bango oyo France ayebi bango o baza na droit exacte que non conseil muté ya yemoko fallait producteur pour ya o boycotter concert et goza kutu pasi soki ba combattant ba salaire ne loko wana parce que tous les artistes belé à Congo toyebi ba ko mettre conseil na poto yemoko producteur soki bambia boycotter ba concert c'est bondé ba souffrir parce que fallait producteur côté sa France que naza producteur na futa ka bempo na sa boye bozo obligé à sécuriser événement nanga ebetama et puis France a obligé à sécuriser événement ebetama mais ce qu'on a baptisé ba ka yemoko za producteur aye ko produit et ça passe ndé pour bande ko wana to ma critique congolais tout ce que ça sentiment là sur pour mutu mon boye dans l'obité que nazala ba preuve to nazala ki mais na opesa ka exemple tout ce que ça pour mutu mon boye que apesi mbongo pour bino boya bon de ça la promotion ma be pour l'événement ya muninga mo ebeba qui to ko boycotter concert pourtant boycotter concert ya fali na dit que attends boycotter et robeta na okaka si ko bande ko bana sima o ba baza ba producteur bo linga bota nini na ba production na bango. Donc, ils ont vraiment raisonnement bien été oyo et ça la mine bande ko na biso to mettre tout en bon par rapport à idée azanango en tout cas pour nanga ils ont ma idée moi bien été. Chité papa Robert hein. Non, chité papa. Nanda ku ya mettre tout en boma parmi bana na ye a cause na mwana ta moko to mbali o ba fanya fali. Oh, ceux qui va fingi que non, papa Junana a tika fallait fanda, na limité pa na ni mettre tout ma moto en bon moi ça ba ne que non, yondo za bona robeto po nini, o lobby kam ya na di ya Junana. Ah lo ba yango te. Mais non ko la lesi wa cha lobby. Des fois les caractères va que non to ko boma ye, to ko beta ye. C'est ça normalité. En tout cas tous ça va congolais, tous à la souci à critique na biso, tout tika congolais à la libre. Muta na éducation na ye, muta na façon na ye. Tout petit kolengi sa ba warrior, événement ça les 2 na les 3. Conseil ko betama, to somba billet, promotion na biso continue. Mamuna bango za ba sentiment na bango, to tika ba sentiment na bango bang sa warrior moko te et décourager warrior moko te. Toza pona ko finga te mais to pona ko soutenir artiste na biso. Donc o bena na ba comme contribution na nga ya mwana na papa.